Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà, bonjour la grande famille de Maman BBC. Bah bonjour, Nabino, bah bonsoir, ici que les hommes et partout dans le monde. J'espère que non, vous allez bien. Bisopé par la grâce, dans le bas toujours que non. La grâce de notre Dieu nous suffit. Kota aimer, partager. Ceux qui ont la liboso s'abonner et pour ça la biso bien makasi mingi. Voilà. Bandeko. Boko tato solo la nanutu. Boko tato solo la. Bon dimanche. Bon dimanche nabino nyonso. Bon dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche nabino nyonso. Balandi nyonso ya Mama BBC. Bon dimanche nabino. Famille Libota. Bokota. Bo aimer. Bo partager. Bokota. Bo aimer. Bo partager. Tout solo la moi moké. Na. Bandeko nyonso. Voilà. J'espère que non bon moni vidéo na biso ezo tambola wana. Vidéo nazaki ba photo na ba vidéo kala. Mais le quoi le dimanche nazaki une église. Taka lo sambo malgré tout yaka sur les réseaux sociaux to yebi que non mon pesi na pema. Dimanche déjà jour na ye. Et dimanche c'est la journée ya mosambeli nyonso azala na ndako nzambe. Alors, il faut féliciter 2-3 personnes au Baotala parce que nous déjà des sous basi bakoti ici pourquoi pas Maman BBC à côté ça n'a pas naï voilà. Voilà eza famille Libota ya Londres boyebi que non base solide ya Poutine ezalaka na Londres base solide na on a pe que non il faut tout lukape base solide ya Afrique du Sud et il faut pensa tout lukape pensa tout créer pe base solide. Il y a Afrique du Sud, il y a Bela Production, il y a famille Libota. Base solide, peut être vendre ça peut makamwa en Afrique du Sud. Bon banda ko luka déjà Maman BBC to ba déjà ko vendre ça peut base na biso en Afrique du Sud, base ya famille Libota. Et ça la bien là bomoni base ya Londres. Bayambi Da Costa oyo aza moko ya artiste comédien oyo a évolué à pe mingi pembeni ya Maman na biso ye avec Bella. C'est une histoire d'amour, ah non tout a penza na obeta penza bordirte mais eza na vidéo moko ezo tambola bah attendez je vais mettre cette vidéo bozela eza na vidéo moko ezo tambola. Alors pour ne pas peut-être ko kaniselango mabete to lobelango par rapport ya pourquoi beaucoup na niveau ya kosala montage na moni bato babenga famille Libota. Vous devez savoir que non biso ndenge toza boye eza na artiste moko a signé contrat et pas belle vité. Alors nga Maman BBC nazo continuer toujours na ko répéter na koloba que non famille Libota eza na mopepe moko yo eza na monde na bango oyo tokomona ba artiste tokomona ba acteur ba comédien ba oké ko jouer et pas si là totikala komona bango te ata ba 2 ans 3 ans mais là lelo soki bomoni bango et ça la ziki te et ça la mutema pasi te parce que na moni pe bato mususu bazo benganga yao Maman BBC na lobisiko bino bozaka makasi na kotambola ko kine kotala ba vidéo ya bato. Mais ngai soki botala ka déjà Maman BBC soki bokutani na vidéo wana boloba ke non totala ki déjà monsieur pas Maman BBC alobela ki likambo c'est-à-dire que non faux et archi faux. Donc likambo eza boye alors ya kolenga ezate ya ko ima ezate ya ko beta libaku ezate.
Parce que lorsque bino maman bébé ça zo koti ses missions, alobeli déjà likambo à prévenir déjà famille libota. Na minute opposition eza boy. Botika kotambola. So bandeko oyo bozo tambola. Émission se kotaki boyoki o ba prévenira ki binote bozongele susu mama BBC. Pona bana koloba nini? Po bana bana ko relater susu bino nini? Ata bino moko famille bota. Soki yo yebi oza famille libota vrai. Tozo ganga wa butu lokwa moya koloba keno. Un vrai famille libota se focus sur Belleville Télévision. Un vrai famille libota vanda place moko. Un vrai famille libota, il faut pas ko mema makamuno sur les réseaux sociaux. To prévenir bino awa tozo betango sete to bibandeko na minute yo problème moko eza boye. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on ane koza déjà donc to préparer déjà moral na bino. Mais lelo na lamuki na tongo bandeko ta 4 vidéos 4 audio mama BBC mais non Songa na tuniye okotaki na émission mama BBC otalaki o te nano natalité o boy o pesa ba raison soko yebi keno otalaka mama BBC te alors inutile à soko que place moko boy okuti eloko moko boy et engagé keno eza belle vie ou nini te koya kotinela ngango te parce que biso toyaka déjà ko prévenir biso déjà toyaka na lisolo to préparer déjà bino famille libota ya koloba keno problème eza boy. Ce que tu as prévenir, tu as une émission à côté ici. Si tu bino botali émission te, boke bokutani na situation moko kuna, boye isusu bozongi selinga vidéo wana botinde linga vidéo mama BBC tala mais mama BBC ça la kiango. Au moins ce que bato bongo na répondre raté. Na otika ka bongo na zana tana IO ana répondre yote. Mais après ko mama BBC na tinde le message ozo ko répondre na répondre yo nini ata bino moko. Maman bébé ça zo l'émission zo prévenir bino bozo yokate. Ata bo moni soki nani natanga ta kombote o bo mona represa close na belle vie ake ko jouer kuna. Yaya bo take it easy bo comprendre ngo kaka. Bo comprendre ngo kaka keno eza bongo déjà basi balobi keno ba tiembongo anje pona ba comédien boye. Tona nana no vidéo oyo après tozonga. Tola nana no vidéo oyo. Bota la vidéo wana bokomona mama Milo bomoni mama Milo ye wana mais ba eza nangina yebisa batu nini nangina yebisa batu keno eza juste montage basali bazu mama Milo batie pourquoi ba lakisa mama Milo pembeni ya sila te bota la place ici laza au mona ba rideau ya sima na sima kuna ba rideau et puis eza na flow et donc mire eza na couleur à pembe mais na couleur ya silva mais place boza na zongi sango mais place bota la mire ce que bota côté mama Milo bo mona mire eza pembe côté au mire eza couleur nini mire eza couleur mususu eza ya silva couleur à grise mama Milo eza ya pembe bozo mona te ya N'est juste kana yebisa batu keno basali montage po ba mixa ngo baloba keno mama Milo ake ko jouer wapi na SB mena bolandanga nga mama BBC na lobi boy bomoni mire ya pembe mena nga musi la zo jouer bomona keno mire eza silva eza grey sko nga mama BBC na ngina lobani parce que na moni botindeli nga mama BBC nga bibande ko botika na makambo yo na part na nga sko na ngina lobani ni po na vidéo oyo na oseka na kaka sila na oseka sila na batunaye pourquoi na oseka sila na batunaye parce que vous avez besoin ya kobenga ba artiste bobimi ce qui est vrai alobi bien que non on a plus besoin ya kosangisa ba artiste après kosangisa ba artiste on a encore besoin ya koloba que non image ya sila ebima ya que non ao nini azotombola ba artiste something like that bozolanda Siko, ceux qui vont lingo sali la yango, vous avez pas de mauvaises intentions à similo kwana et qui est bien. Mais là, on trouve que non, et qui est bien parce que eza boule oyo boye pour na ko détruire, boye pour na ko bongisate. Ah oui, hein. Na ebite ceux qui bozo comprendre nga. Pour eloko ba bongisaka parce que na minute maman Milo ake ko jouer te. Et to lobite que non, oh maman Milo ko kende te. C'est à elle maintenant. Oh ba otie la na mesa akende akei, c'est pas un problème. Mais na problème na nga na ye ko sala émission zanini, bo comprendre nga bo fongola penza mato la grande famille, bo comprendre eloko na oloba.
Parce que bien vous avez besoin de maman Milo. Pourquoi vous avez dit que ça déjà, en anglais, vous avez dit advantage, vous avez avantage, il y a que ça la montage, vous avez maman, maman a biso à Londres propre, waouh, kitoko wapi, biloko na nyonso na kapo na tonton Dako, cause na base solide à boye sans moi, hein? Wow, cause na base solide à boye kitoko, ce que tonton Dako penza mbelanga. Londres kaka no ke okata suki, hein? Bomoni ba mama oyo, base solide à Londres. Bomona ke non, ba mère na biso ya poids, ba mama responsable, basia mabala. Basia mabala. Base solide, bazaki kutu bazaki na bango ebele parce que ebele mususu bazaki na musala. Donc tonton Dako stalinga supporter ba maman ya famille libota te à Londres. Baza ebele sauf que ba se présenter ki wana bango bazaki na musala te, parce que déjà musala during the day na journée. Parce que ebele bazaki na musala na pokwa l'état basi lisabaya déjà retard mboka mpaya. Bozo comprendre la grande famille. Pourquoi si ko boza na somo wana ya kosala bobimisi déjà vidéo. Bobimisi vidéo pour na ko flasher bato ya koloba ke non, maman Milo déjà aye ko jouer na nani na SB. Boza agité, vous êtes trop agité. Bon mon ate ke non na bino moko bozo bebisa na kopango. Na bino moko bo bebisa déjà na kopango. Parce que loko na no sala ki na ya maman étoile ko koma boy pa mbala moko bo tie rek bo bandi ko enregistrer bo bandi ko zo vidéo eza déjà mabe makasi. Siko boy na habité. Donc na bino baba kwit na bino na maman bino eza toujours ka passer. Vous avez un problème sérieux na babo mo na bino. Boza na problème sérieux. Boza vraiment un problème sérieux. Tant que bobi misi vidéo ya maman Milo bosali mixage na boulou nini siko. Ya que non bo flasher déjà batu que non bientôt maman Milo azoya tondenge nini. Il y a rien, c'est l'homme qui a peur. Bozo ba artiste, bo benga ba artiste, bo jouer na ba artiste na SB, eza problème te. Boka nisate ke non de loko wana boko tia belle vie na se boko kunda belle vie jamais kutu. Parce que niveau ya travail peut ekeseni parce que ça aussi ça compte. C'est ce qui est important. Pour beaucoup à niveau ya koloba que qu'on fasse ceci pour peut-être pour toko Isabelle vie. To sala boye pour toko Isabelle vie. To benga ba artiste. Bon, na ba artiste na minute le quoi faiblesse na bango ezala mbongo, to tiambongo na sur table, to tiambongo en jeu comme ça toko zo ba artiste wana. Mais bozo komaka dikolo amai. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque bozo ba artiste wana, je ne pense pas que nos artistes wana tango bozo bango et bakotika la kaya bino, je ne pense pas. Bakoya lisusu kaka ko jouer bino boko linga peut-être bo la ki sabato to zui bango muteme sanga pasi pour na ba comédien kaka on n'en peut rien toza eloko to koloba te toza eloko to kosala te pour na ba comédien. Les comédiens nous déçoivent. Les comédiens nous déçoivent na maturité na bango na bassesse na bango. Parce que na fin fond na bango ba ebi réalité ya koloba keno si la baby si musala na bango. Mais c'est aussi les moments ya koloba keno lokola yé na minicho pour vous dire encore pour na ko fongola bino bien ya koloba keno si la ninga zawana a osa la réconciliation na ba artiste te. Parce que muto asala ka a réconciliation na ba artiste to komona façon na ya kedela na makambo. Donc, on a façon au Kenya na makam. Mais dommage. Donc, autant la pensa que non, c'est par là que bino artiste comédien il faut boyer ba. Ba artiste comédien il faut boyer ba siko ya koloba ke. Ya koloba ke si la zo sarana esprit na biso. Si la hausse a un esprit na bino, c'est par là que vous allez comprendre en gros. Le cola, bon mon akam bon liboso, et que it fine.
lokola bozo mona ka mbongo liboso bokende na bino. Mais ezaki moment ya koloba ke non lokola ye azotia mbongo anje boye bandeko il fallait tozongise nanu mutu malheureusement. Donc nani artiste et comédien à ce que je sache encore na ndenge kana moneli makambo comédien artiste et comédien aza capable ya koboma muninga ndekone comédien pona mbongo. Donc ba artiste et comédien niveau o boyebani bino moko boyebi ke no likambo ya mbongo o ba osomba bino na minicho pona mbongo lelo na botala ke no to bongisa musala na biso bokoki kosala eloko wana te pona mbongo banjo kende ngulu kuna. C'est-à-dire que non ba occupé sabino pe tarif bota ka ba pe bache bota ka artiste et comédien moko ba pesa ki penza mbongo $1,500 abima po aya kosala nini aya kobungela bela aya kolobela bela mabe sur les réseaux sociaux. Non tanga kombo artiste wana te. Mais bokanga ka nde na lobi boye tango ko barder sur les réseaux sociaux bozongela mama bébé sa lobaka makambo yo. Mama bébé sa lobaka makambo yo. $1,500 batie na mesa. Et puis azana comédien moko te ke yano ya koloba ke non ya bana ope ba kaka comédien moko pe ya bien a évoluer ka pe na bela production a jouer ka pe mingi na nani na otanga kombo na été. Mais lorsque parce que na ebi ke non ba comédien pe nde bazana makambo parce que soki bimi a oza mama bébé se muto atangaki nga na yeba kananga ko komi batela na welela ka matière te na bimisa na lobamba moko je n'aime pas. Yango mona kana loba mingi kana parabole tango ba mususu ba teka milimo ba bazaka sans réserve ba koya batangi kombo nde bokoya koyeba ke no mama bébé sa loba kanzoke zande oyo mais ngana kotanga kombo na été parce que ba artiste et comédien baza batu moko ba balukilana eloko mama étoile sali ezana ba mususu ba sepeli nango ba mususu pe ba condamner la majorité ba condamner ba hypocrite nde ba condamner mama étoile. Nde ba condamner mama étoile. $1,500 bima yako kene ko nani ko bima obungela bela. Bima obungela bela. Bima obungela bela. Sko yeko aboyi na ye. Apesi pe matière aya pe a signaler que no bota la situation ezabo nini bo imaginer atabino moko bo imaginer atabino niveau Siko tangu tozoloba bandeko soko yebi ke no olandaka mama BBC te yo zakaka wana soko omoni oleki ozui eloko otindeli mama BBC et si longtemps que no mama BBC azaki sa interpeller bato ça saleli yango émission please na lingi nanga bongo te pourtant bo otindela nga bongo non répondre bino te parce que na si na saleli yango émission na sale émission na sisi énergie nanga kuna yo po landika esusu na WhatsApp na expliquer o kaka o te non ezala bongo te ezala bongo te beau aimer beau partager la grande famille beau aimer beau partager na yebisa bino que non lisolo nani likambo ya Belgique je crois que non beau ça la réservation hein beau ça la réservation parce que salle, il y a 350 personnes, bah, déjà, va bouquer. L'obito yamba qui maman Charlie a qui très bien que non, bah place est limité, bah place est déjà limité. Année passée, bah qui place à 250, bah mon qui que non, bah tu vas qui est belé, mais ça les comment qui mouqué. Alors année où bah il y a 350. Malgré bah il y a 350 déjà. Bah tout déjà parce que nombre ya battu belé déjà parce que ça ba réservation. Alors je sais pas, il faut maman Charlie sous soit nga que non ozongilanga pour na ko signaler nga que non ce qui ça les tondi. Ceux qui déjà babillé et sili pour n'avoir arrêté to arrêter pe kolobé la yango ya to tout nana nous ceux qui déjà c'est full déjà to yeba déjà ko yebisa bato mais appel à zo qui lobby après live sûrement peut-être et que ça la etondi déjà
La grande famille. Beau aimer, beau partager. Beau aimer, beau partager. Beau yé, beau vu vidéo ya maman Milo. Beau sali mixage. Beau ta la vidéo. Beau ta la place maman Milo aza. Beau ta la place la. Beau ta siko place o yaza. O yaza kacha ndaku ba mir kune eza gris. Isa gré. Ah maman Milo eza pembe. Et ça problème que si vous avez besoin de maman Milo. Si vous avez besoin de maman Milo, vous avez besoin de maman Milo. Maman Milo, ce qui a un problème. Parce que pourquoi vous avez ça l'avantage que non azobi nana si là na enveloppe na ala kisi que non enveloppe de nani si la b apesi. Est-ce que vous avez ça musala tozo bozo bongisa bozo bebisa. Est-ce que bozo bongisa musala to bozo bebisa. Ils n'ont pas si la grande famille. Boza na besoin ya batu. Botika pe batu wango basa nini ba bongisa ba banani ba yakasi na kimia bo bongisi musala na bino bien. Parce que bokomi ko sala ngo chantage. Après lobito mona ke no ba benga soit disant que no moi c'est motu ya azui trophée. Ah di. Aux femmes qui inspirent azui trophée. Belle vie a focus na musala na ye. Il faut que vous ayez ceux qui Bellevie a travaillé à Kaba Comédie et Bédé Bajoua qui pas Bellevie, c'est parce que Bellevie a tiré trop du sérieux dans Moussala Naye. Pour Bellevie, ceux qui ont une vision Moussala Naye, t'embeleye pas zote pas. Local a déjà principe naye, objectif naye, azo tamboula nasima, objectif naye, nasima, principe naye, elle a des ordres. Donc, azo tamboula Moussala Naye, asa yebi ninga azo sa mena Moussala Naye, yango bomo nezo bougete. Tokolobaka ko bouger à koloba peut-être ba artiste ndé bazo trahir bon ko trahir eza ngo c'est trop dur ya koloba keno ko trahir eza koloba keno si là elle a des problèmes eza kaka na belle vite eza na ba artiste belé yo obimi yo moko sala musala au fongoli chaîne na yo pardon pour soi disant que non oza leader et voilà mais ozo remplir ba critères T. Ozo remplir ba critère T. Ozo remplir ba critère T et puis likolo nango oza na besoin ya batu eloko nyonso bokomi ko salela ngo vidéo bo salela ngo vidéo eza nini sko nga eloko ezo lekelanga bo sa makambo ngo ndeni tango osala vidéo oh OK. Parce que na ba artiste ngo nyonso o baleki wana to moni ba nani ba gay show to moni ba Dacosta to moni ba tuana bandeko boye ba pe ba énergie o bo bimisi pona kozwa bango parce que biso to mona kaka ba jouer mais il y a eu des énergies o bo bimisa ki kapo bo convaincre bango pe ba ya wana parce que ceux qui siko bino boyebi ke no bo bimisa ki énergie ya po bandeko wana ba ya kune pa na bino mais boye ba ko se kokoye ba ko batela ba artiste ngote. C'est par là vous allez vite comprendre que non, bazawana pour la unité, pour la réconciliation té. Si la n'est pas prête pour la réconciliation, naza ko tuna matière à silango. Non ya. Naza pena na matière na ye ya na niveau matanga ya mama Boli. Alinga ki komi kitisa. Ala matière na oya wana eza deuxième tour. Na sisa na oyo. Ton dako na biso bayamba qu'est-ce que tako ba omona pe boy ba ofinga tonton d'akoté ba ofinga tonton d'akoté je suis sûr que no ba ofinga ba ko chola pété ce qu'on omona ka que no différence yana lorsque je dis différence yana c'est-à-dire quoi bino possible tonton dako parce que azo jouer pas passé là carrément que no bino pe ba kwiti boyamba donc, bon, mon accord que non, limitation moko eza malgré que nous avons travaillé avec Dacosta, mais limitation moko eza ya koloba que non, Dacosta a vraiment bureau ya bela. Ata ba o nyonso boko bengisa ba ya wana ko jouer. Bo bengisa bango ka pona ko lakisa ba okili que no to zui bango. Mais na kati ya mitema na bino boyebi que no ba o baza ba fonctionnaire ndé ba e pa bela, ba to o ba to bela.
Oh, bato abela. Beau aimer, beau partager la grande famille. C'est bizarre, hein? C'est vraiment bizarre. Donc il est bizarre, Benza. Quand famille toza na film na biso tozo tala, toza na film na biso. Bozo landa la grande famille. C'est par rapport à quoi? Ceux qui ont un souci à que non, cette fois-ci, à part maman, maman étoile, et ça n'a pas été, voilà, voilà, tobenga maman Milo. Mais faites ça calmement. Et puis quelque part, vous allez payer âge à maman Milo. Bozo kumba bino makamuna bino ba plan na bino bosali bo kumba ngo mabe ezo ridiculiser bino ezo kitisa bino. C'est-à-dire que nos objectifs na bino na boloba ki na bosala ki ya ko chambongo pona ko benga ba artiste bosa nini et ça nini et ko kwe ana mai ke na mai parce que bozo se maîtriser té. Boza agiter na banane. Bosa la course na banane. Bosa concurrence na banane. $1,500 pas bengi artiste et comédien. Bima ça la sortie médiatique bungela bela. $1,500. Bima bungela bela. Nyonso na nini po bo neutraliser mutu. Siko bolo bela biso asali bino nini et l'autre côté. Asali bino nini et l'autre côté juste kaka pour na travail na ye. Or ce que obi otala mutu nyonso travail pour que ne liboso eza principe objectif tambola na vision na yo. Nde réussite à makam. Likolo nango pena ko sambela nzambe otalela pe nzambe na. Parce que yo zo tambola ni na objectif ni na principe ni na ozo na vision te. Mutu azo tambola nango bolingi bo bebi sango pona nini asali bino nini to ke pa ina tozo. Ce que tu as ça peut monter à $1,500. Aya kolobela abungela bela. Automatiquement la personne, yé ce que vous avez le coso mbongo okozwa. $1,500 autant le kosi la yo wana oso bungeli mutu, oso bungeli ndeko na yo. Oh peut-être yo lingo zala ba $1,500 wana ou lingo ba nozango à chaque fois tant ozo travailler kuna okangisa no $1,500 wana. Okangisa no $1,500 wana. Okangisa $1,500 wana. Mais $1,500 un jour moko. Il y a au baby si pe relation. Or relation wana au lingo baby sa wana. Au travail na yo au travail na yo okangisa $1,500. To sa ka tozo sunga ka bato peut-être bato musu babunga ka. Mais les alaka mukuse nde to lobelango à la logique. Bon na keno mukileza nango mabe. Réalité za nini tango bopesa mutu $1,500 bima obungela bila bela par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Ata bino batu, ata bino bandeko nanga. Ça sera par rapport à quoi bopesa ka mutu mbongo abima ya ko bungela bila. Tout ça soki to bito bato to zonga kaka to condamner kaka ba artiste. Pona nini pona légèreté na bango, pona nini pona kilokoso na bango, pona nini pona manque à savoir, pona nini pona manque à sagesse et intelligence, pona nini pona manque à savoir faire.
Aimez partager la grande famille. Beau aimer, beau partager. Beau aimer, beau partager. Filme na biso tozota la bandeko. Toki ndikomatisa ba vie. Famille libota. Namoni penza ke no ba vie kuna kiti. Problème eza nini? Souci eza nini kuna? Souci eza nini tozota la filme te kuna. Boza non nakota. Deuxième épisode, tu l'as mukiti RO 22K. Hey. Yango mona ngana ninga ko kumisa bino te. Naninga ko kumisa bino te parce que bino boza so ba kumisi bino, c'est comme si nde ba lembisi bino. Premier épisode déjà toza on a 61K. Pona nini? Boke wapi boleki wapi? Boke wapi, boleki wapi. C'est quoi les soucis? C'est quoi les soucis? Beau aimer, beau partager la grande famille. Beau aimer, beau partager. Beau aimer, beau partager. Et ça passe, hein. Toti kota la skinia, to beta papa. Yango mona etane ba benga ke maman BBC féliciter famille Libota parce que ba film ba totali penza ba féliciter bango. Na ba oh soki o féliciter bango kaka. Ah, c'est comme si pe o lembisi nde bango. Yango mona na ninga nanga ko ya ko féliciter binote. Na kaka bo pa bande ko bota la film. 61 e bandi sundini. Tolali ya o ya mi bale toza na 33. It doesn't make sense. It doesn't make sense. Boke ne kotala filme. Please la grande famille, boke kota filme. Ba vi wana yangote. Ba vi wana yangote. Ba vi wana yangote, s'il vous plaît. Total la filme, la grande famille, des soucis, na biso nyonso ya ke non focus toujours quoi. Bino bozo na besoin d'artiste. Bozo na besoin d'artiste, oui, tobo ite. Bozo d'artiste na kimia. Pourquoi vous faites ça? On dirait que ça la concurrence, on dirait que vous prouver que non, réussir. On a réussi de faire ceci. Qu'est-ce qu'il y a eu pour réussir les Kamwango? Et l'Europe a grave les quitté. C'était juste quand qui t'étitait sur qui manque à savoir faire, manque à savoir vivre. Il y a si la yangwana c'est carton n'a comédien. Ce qu'on les bozo sala o bozo sala wana lelo que non bozo artiste. Dikolo nango bozo na matalana dikolo na artiste nango bozo benga. Ce qu'on dis-moi. Après film, on a tourné. Bon, je sais pas exactement likambango ya mbongo. Mais ceux qui peuvent bino pe ba artiste comédien bazo tia ba mbongo et puis tant bozo comme aboyelo kwa liboso rec. Mbala moko ba bandi ko zo bino vidéo parce que bo komi boyé na terrain. Eh c'est pitié hein, eza mawa mingi. Franchement.
franchement eza mawa. Bandeko bo aimer bo partager, aimer partager et ça biso bien. Et voilà, nakomi nanga pe ko chiter kala mingi pete ya toza na film na biso total. Alors et ça bien. Donc il disait la réalité, hein? Artiste penza, sorry franchement, vous nous fatiguez. Mais la grande famille vidéo on a ya mama Milo toye kolobate que non mama Milo akokende te, mama Milo te toye kolobelango te. Maman Milo a kende, c'est pas un problème, c'est pas grave. Mais tu es qu'à kolobela, pourquoi nan nous bengisi maman Milo te, bobandi ko tia déjà vidéo, ya montage, bo monter vidéo, bo tche maman Milo wana, soit disant que non maman Milo a zu enveloppe a tche likolo boy, et salaire au bapesi. Mbongo bapesi eze ebela zo la kisaboy. Or so otali ezaki occasion mususu ya maman Milo bazu yango batsangisi na ya sila. Na fongoli bino kaka eloko moko ya botala.
Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.